makambo wana eza ya solo bamibale ebele bazokufa awa mwasi akenda kokanga suki mwasi akenda kosala mwa nettoyage quelque part or que manager na ye abimaka na ye bacamerounais banigérien lokola bazalaka na bango bavandeur ya babiloko toyebi biloko oyo leta apekisaka lokola bazwaka na bango mbongo du jour au jour mwasi wana tellement aza lokoso akei aza mwasi ya libala bosani ke azali na kati ya libala akei azwi mobali mosusu donc amemi baproblème na kati ya foyer donc babiloko wana na diaspora congolaise eza makasi donc ezo déranger bana bakomi na balabala bakomi bachege donc c'est un peu difficile na communauté congolaise donc tozo senga pe na place wana bino bapanzi sango bo s'impliquer pe na makambo wana bo visiter ba famille bo mema pe conseil po eza pe mosala na bino. Diaspora congolaise et Afrique du Sud précisément Cape Town tous à la vraie tous à l'amour tous à la oui tous à la vraie tous à l'amour tous à la na ba guerre na société nyonso problème ezalaka ce qui problème ezali na société ezalaka na façon ya kozwa ba solution violence efutaka te diaspora congolaise tolingi violence makasi tolingi bitumba tolingi ba information lokuta totika bandeko na biso ba congolais batika violence batika bilobela batika koloba makambo oyebi te oza informé te obandi koloba oyebi eloko te luka mutu o ayebi eloko asunga yo luka mutu o za na e problème soki omoni kokoka te luka ta basango bazali donc tozo senga pe na place wana bino bapanzi sango bo s'impliquer pe na makambo wana bo visiter ba famille bo mema pe conseil po eza pe mosala na bino biso pe oyo tozali na ba diaspora que ce soit ya Amérique ya Europe ya Afrique ya Asie ya Océanie ba bonne fête na biso ba bonne fête ya batu nyonso kimia ezala bato baza ba malade bato bazali na ba problème oyo pe azali na yango ya kolia ya komela soki pe moni voisin aza nango te bokabola ezala na pays ezala partout ozali bino pe bayeba ozali na diaspora na Europe soki ozali na mwa eloko famille na Congo bazali na eloko te ba camarade zwata 1 euro 10 euro pesa na ba fondation pesa na ba journaliste bazali na ba compte bancaire na bango ba faire circulaka bongo bo contacter bango ba homme d'affaires nyonso bazali na Cape Town na Afrique du Sud par-ci même à toza na Europe bokoki ko contacter pe TV na biso tozali nango oyo mayangani na politique baza na compte bancaire na bango ata 1 euro na bino ata 1 rand na biso soki déjà tozui 1 rand topesi mayangani na politique to tche na compte o bako tche la biso na ni na télévision na bango wana soki toza déjà 1 million 2 millions de personnes to tcheli mayangani na politique bomoni ke mayangani na politique akosunga communauté mayangani na politique akozala na ba moyen de déplacement akokende ti na ba fin fond ya Afrique du Sud parce que Afrique du Sud tam susu bozo mona ngoka awa boy kitoko mais eza na place mususu pe mutu ke komaka te na Afrique du Sud po eza paradis te ezaka Afrique politique mayangani na politique akozwa 1 rand na yo 1 euro na yo kuna 1 dollar na yo akozwa yango ndenge eza wana akosala même ba effort ya kokende na mboka na biso République démocratique du Congo na ba province na ba fin fond ya ba Congo ya Mbujimai pona amemela gouvernement information amemela peuple congolais information ya ndenge mboka ezali kotambola na malamu to na mabe. Sanga na liboke biso nyonso tozala munoko moko ennemi abima tozonga na ambiance ya mboka na biso ndenge ezalaki ngai na koya est na lali muto ya est koya Kinshasa Lubumbashi ba Congo Congo central alali
Donc mboka na biso ezonga na unité nationale, sécurité nationale, infiltration ezala lisusu te. Mais tozana bango, tozana mawana bango, tozo kabola mawana bango, guerre wana ekosila, yango wana oyo mokonzi mboka telemeli, na ba politiciens oyo ba comprendre que mboka il faut etambola na koluka ba solution au lieu ya koluka ba énémosité pour rien kozala na ba ennemi par-ci par-là, mboka elingi bongo te. Biso nyonso toza ba congolais, tozala liboke to faire avancer mboka na biso. Merci mingi mwana mboka batata ba mama bandeko bolingo bozali kolanda ndenge mwana mboka zo répondre biso tozo kende na suka pamba te ndenge to mentionnaki na bandelete tozali awa bisika wapi moko na biso mwana mboka John oyo atiki biso enzoto na ye uti kokoma sikoyo tokosenga tokata po tokende ko rendre hommage ya suka mais na kokata bongo te sans que na tuna mwana mboka mutuna oyo bakongole mingi bazo mituna mwana mboka bakongole bazo mituna bazoloba to banda kozela IDPS akota na pouvoir po te via bakongole changer bazwa misala insécurité sila mais balobi 6 ans na pouvoir IDPS na président nango oaza président ya ikolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo balobi peuple congolais azolela kaka souffrance eza kaka insécurité eza kaka bon nino ko pesa lokola conseil na gouvernement et puis kobeta c'était sur ambassade ba congolais bazolela pona makambo ya passeport libanda balobi ba famille eza affecté basi bana mibali baza affecté nino koloba et puis to silisa pona lelo to kolukomba la mususu. Ok, eloko ya liboso na oloba na bandeko peuple congolais azala na patience parce que 6 ans, 10 ans dans un pays comme le Congo, ce n'est pas de la mer à boire. Ça veut dire bayebi place to utaki na place to lingi to kende. Yangwana na utaki koloba ba manipulateur, ba politicien baza ba manipulateur batika okosa peuple congolais. UDPS au pouvoir moi ba avancer ezali to yebi ke mboka ezam nene ezaka Kinshasa te mokonzi ya mboka azo sala ye mon côté IDPS azo travailler kaka ye mon côté mais on a kosenga na ba ministre na gouvernement va prendre conscience ndenge son excellence vice-premier ministre ministre de la justice et garde des sceaux Constant Mutamba na musala o azali ko sala na sengi gouvernement mobimba bazwa même initiative ndenge azali ko sala basunga chef de l'état. Je crois bien Makambu et Kokende bien parce qu'il faut ba réformer et salama il faut Makambu belé salama na mboka parce que l'état congolais azaki ko encaisser mbongo te mbongo azaki ko kota na ba poche ba individu voire même bozomona ba magistrat ba avocat ba OPJ mususu bazo combattre Constant Mutamba c'est parce que a instauré système numérique. En Afrique du Sud, ah, bakanginga pona futa liberté provisoire, na futa na maboko magistrat. Donc on ne futa na tribunal. C'est pour cela que nous sentir que difficultés, souffrances, elles continuent. Mais le cas là bas réforme et salama. Le cas là bas zoa décision, recensement photo dans la carte d'identité. Donc ba ministre na nyo soba zoa courage au Constant Mutamba zali nango. Alors mboka toko sepela ndenge ba Afrique du Sud ezali. Donc avec Félix Tshisekedi makamio sezo kende bien total là na 5 ans au lisusu parce que déjà makambo eza ko évoluer na niveau wana et surtout constitution tango ezo changer nyonso kozala malamu. Merci mingi mwana mboka to suki apona lelo mais ozana message moko te ou bien peut-être auto tunaki te mutuna ke ozalaki na posa koloba ozana micro koloba peut-être loko to tunaki ote ke ozana posa au passer nino koloba on a ko passer ezakaka diaspora congolaise et Afrique du Sud précisément Cape Town. Tous à la vraie, tous à l'amour, tous à la oui, tous à la vraie, tous à l'amour, tous à la guerre. Na société n'y a ce problème ezalaka. Ce qui problème ezali na société ezalaka na façon il y a ko joa solution. Violence et futaraté. Diaspora congolaise tolingi violence makasi, tolingi bitumba, tolingi ba information lokuta. Totika toluka soki na yoki mutu na likambo to yoki communauté na likambo luka ndeko wana solola na ye oyeba soki eza ya solo to lokuta po bozwa solution. Donc diaspora toyeba kotambola na kobanga makambo toza na Congo te mboka o justice se fonctionnaka
mutu moko te aza likolo ya justice, mutu moko te aza likolo ya mibeko. Soki yo ozotambola selon ndenge outaki excuse ngai po mutu mosusu kaka na problème na outaki koloba intégration auta place oyo atikala komona même ata tribunal te mpona ye akanisi toza na zamba, akanisi toza na zamba. Kozala na zamba elobi te ke il faut ozwa information. Bandeko na biso ba Congolais batika violence, batika bilobela, batika koloba makambo oyebi te, oza informé te obandi koloba. Oyebi eloko te, luka mutu o ayebi eloko asunga yo. Luka mutu o oza na ye problème. Soki omoni okokoka te, luka ta ba sango bazali. To luka ta ba bon, soki oza muta maikari neti biso toza na biso bato ba science occulte, oye na Rose Croix, oye na Ekankar, oye na maikari, tokosunga yo. Bato ba église catholique bazali, bato église de réveil bazali ba osunga bino. Donc mutu na mutu aza na place o nzamba sala azala. Donc yo za na limite na yo nga na za na limite na nga. Donc boundary o tolobaka na anglais. Mutu nyonso azala na limite. Azala éduqué, toye na mboka ya intégration. To s'intégrer, to mikotisa, to lata mboka wana neti mboka na biso. Parce que muto sasali 5 ans, 10 ans, aza isu congolais penzate. A comme sud-africain, même si oji mukanda te, mais oza déjà sud-africain. Pourquoi olinga otambola na mibeko ya mboka wana te? Olingi violence, olingi koloba makambu oyo, okoki koloba te, oke na réseaux sociaux, ozui oche elongi ya mutu, oyebi te keza prison. Ce qui nous a un problème dans le cas. Donc, et puis les sous comportement ya diaspora, batubazo kufa, ba mort subite, mabala, ils en ont un problème, bana, bazana banzela ba komi ba shege, mais pourtant na mboka oyo bana. Sorry, nakacho muke batata ba mama bande kwa bolingo na beta c'était muke. Toki il paraît que na kati ya communauté congolaise zana ba congolais o bazo déranger mabala ba congolais misusu. Selon information tozui que ba congolais baza soki azana moi quelque chose ana moi moyen azana moi mutuka azolanda siko basi ya ba congolais o bazo na eloko te bazo zwa bango c'est-à-dire bazo bebisa mabala bato. Est-ce que za bo solo to lukuta? Eza ya solo na kosenga kutu mokolo kozwa ngonga kosala émission pona civisme pona ba bonne conduite eza vrai eza lokuta te eza makambo ya solo ezosalama na mboka oyo batu o bakanisi basi bazui. Mais par contre biso to yebi mutu o ya mayele asungaka mutu azangi mayele. C'est ce qu'on appelle l'intellectualisme. Être intellectuel eza mutu o azozwa mayele azokotisa pa bato. Et non plus quand on est intellectuel ndeki tozo komi benga ba intellectuel to komi ko détruire bato. Nous sommes là pour orienter des bonnes orientations. Makambo wana eza ya solo bamibale ebele bazokufa awa mwasi akenda okanga suki mwasi akenda kosala mwa nettoyage quelque part or que manager na ya bimaka na ye ba Camerounais ba Nigérien lokola bazaka na bango ba vendeur ya ba biloko toyebi biloko yo l'état pekisaka lokola bazaka na bango mbongo du jour au jour mwasi wana tellement aza lokoso akei aza mwasi libala bosani ke azali na kati ya libala akei azui mobali mususu donc amemi ba problème na kati ya foyer donc ba biloko wana na diaspora congolaise eza makasi donc ezo déranger bana bakomi na balabala bakomi ba chege donc c'est un peu difficile na communauté congolaise donc tozo senga pe na place wana bino ba panzi sango bo s'impliquer pe na makambo wana bo visiter ba famille bo mema pe conseil po eza pe musala na bino. Merci mingi tokosala ya biso musala toza na suka ya mbula bambote na bao ya yo famille peut-être au promettre bango puisque bazo sepela na yo mingi bango nde batinda biso toluka yo mbala sima soki toza na posa na yo okozala disponible pour na kusula na bango bambote puis au promettre bango c'est possible. Oui, premièrement na souhaiter ba fête il y a fin d'année ba fête il y a Noël et les Kamalamu na République démocratique du Congo nyonso
na ba province nyonso na 26 provinces nyonso na chef de l'état na gouvernement na ye na peuple congolais na souhaité bango déjà ba bonne fête ya fin d'année na ba bonne fête de Noël et les cas malamu et puis ba oyo baza malade na ba hôpitaux baza la guéri Nzambe a visité bango biso pe o tozali na ba diaspora que ce soit ya Amérique ya Europe ya Afrique ya Asie ya Océanie ba bonne fête na biso ba bonne fête ya batu nyonso kimia ezala bato baza ba malade bato bazali na ba problème oyo pe azali na yango ya kolia ya komela soki pe moni voisin aza nango te bokabola ezala na pays ezala partout ozali bino pe bayeba ozali na diaspora na Europe soki ozali na mwa eloko famille na Congo bazali na eloko te ba camarade zwata 1 euro 10 euros pesa na ba fondation pesa na ba journaliste bazali na ba compte bancaire na bango ba faire circuler ka bongo bo contacter bango ba homme d'affaires nyonso bazali na Cape Town en Afrique du Sud par-ci même à tous en Europe beaucoup ko contacter pe TV na biso tozali nango oyo mayangani na politique bazana na compte bancaire na bango ata 1 euro na bino ata 1 rand na biso soki déjà tozui 1 rand to pesi mayangani na politique to tche na compte o bako tche la biso na ni na télévision na bango wana soki toza déjà 1 million 2 millions de personnes to tche li mayangani na politique bomoni ke mayangani na politique akosunga communauté mayangani na politique akozala na ba moyen de déplacement akokende ti na ba fin fond ya Afrique du Sud parce que Afrique du Sud tant mususu bozo mona ngoka awa boy kitoko mais ezana place mususu pe mutu ke komaka te na Afrique du Sud po eza paradis te ezaka Afrique donc mayangani na politique akozwa mbongo wana oyo ngana yo tokocha mayangani na politique akozwa RN wana mayangani na politique akozwa RN na yo 1 euro na yo kuna 1 dollar na yo akozwa yango ndenge eza wana akosala même ba effort ya kokende na mboka na biso République démocratique du Congo na ba province na ba fin fond ya ba Congo ya Mbujimai pona amemela gouvernement information amemela peuple congolais information ya ndenge mboka ezali kotambola na malamu to na mabe yango wana tozobenga batu nyonso ezala ndeko na biso auti koleka biso awa alobi mokonzi mboka azosala eloko te eza opinion na ye toza na démocratie tokoki ko condamner te peut-être aza sous-informé à éviter donc c'est un peu ça c'est la télévision to soutenir bango merci mingi mwana mboka biso nde tozo remercier yo pe oyebisi bango te soki baza na posa na yo okozala dispo na bango naza disponible en tout moment ndenge na uta ko yebisa bino nga naza indépendant na travaillaka pona ngamoko donc bozana numéro na ngai soki toyingi kosolola makambo ya mboka anytime donc air nyonso à tout moment bobengi toko se présenter pona ko kabola oyo tozana ngo pona mboka. Merci mingi mwana mboka pona opesa biso temps batata ba mama bande kwa bolingo nga na bino to mona nimbalasi. Goodbye. Na lingi pe na profiter pona ko informer bino ete mayangani na politique TV tozali na ba service ebele tozali ko rendre na bino population congolaise to communauté congolaise ya mokili mobimba. Kasi mingi ya Afrique du Sud, ya Mpumalanga, ya Jobour, ya Deben, ya Port Elizabeth, ya bisika nyonso tout. C'est-à-dire, soki ozali na business na yo, osala na business songolo to pakala, to ozana ba activité na yo songolo to pakala. Ozali na posa to salelo publicité. Eleka na chaîne na biso mayangani na politique TV pamba te tozali na audience. Bato bayeba business na yo, pe bameka koya na business na yo. Contactez biso. Numéro na biso eza na se wana. Contactez direction commerciale ya mayangani na politique TV. Bako solola na yo. Toko salelo musala ya qualité. Toko salelo musala professionnel avec bolingo pe patriotisme nyonso. Topesio musala na yo. Et soki olingi okende kochango na ba chaîne na yo to bisika songolo to pakala ozali libre et soki olingi to banda ko lekisango na ba émission na biso surtout tozo sala pamba te tozali na audience na ko beta sete okobenga toujours direction commerciale ya mayangani na politique TV toko solola et puis makambo ekoleka malamu wana ezali point ya liboso ko ya mibale na lingi ko bakisa lisusu boye mayangani na politique TV maison média tozali pe na département o ezali ko couvrir ba événement na bino nyonso tout
ezala ba événement ya esengo ezala ba événement ya mawa tozali wana mpona koakompagne bino na kolela na bino na kosepela na bino tozali wana mpona koakompagne bino soki ozali na matanga ke oza na posa tosalelo video to filme ya matanga mobimba benga biso toujours direction commerciale tokosolola tokoya tokosalelo musala ya qualité mpe tokopesa oyo yango soki oza na posa eleka na chaîne YouTube na biso mayanga na Politique TV tokosala yango me wana ekozala lisolo mosusu soki ozali na anniversaire ozali na fête ozali na mariage ozali na biloko nyonso tu ya esengo ke oza na posa etikala na filme benga biso tokoya tokosalelo musala ya qualité mpe okosepela ndenge nalobaki soki oza na posa eleka na chaîne na biso tokosala bongo me wana ekozala lisolo mosusu nabanzi ete mpo na lelo na suki awa oyo ezali ba service ya liboso oyo nayeli bino mpo na koexplike bino mpo boyeba ete mayanga na Politique TV eye awa mpo na koservir bino. Merci mingi mpo na bolingo na bino bokoba na kosabone na chaîne YouTube na biso bopartage ba émission na biso bolike biso tozali bana misala na bino. Nazali Patrick Chimanga tata ya mayangani mwana ya mama Christine Kalanga